bengi bango molimo Marie Misamu na koti son na ndako ya Grace Mbisi na poto na bengi molimo ya Marie Misamu na koti son na ndako ya Manuela Kitoko na poto soki roboma ta mwana Manuela liboso boma ye mieux vaut manique des jeunes que Grace Mbisi pour réflexion ya manique des jeunes o bango ba traiter en tokoto na rozwa grâce na rozwa nga nani manique des jeunes Loriti nenga zawana bana noso Marie Misamu ngaka boto abota ki bango te Loriti nem do boto do akoso ba jimo la fuma succès depuis Karine Mokonza comme poto succès ya Grace Mbisi kita asila pede asala ke démon loko la Grace Mbisi diable loko la ye pétasse loko la ye ndumba loko la ye muta salité loko la Grace Mbisi Manuela Kitoko liboma mwana mwasa bota na tata na ye yo mama la luka yesa na mama na yo alukelo tata no biologique ndenga naza mwana mbaye Oscar mama na yo alukelo papa na biologique kala ba musiko ba beter balbaka soi-disant Rita za na zemi yango basali loko wana mais lelo c'est comme si tozela peze mais yango ti lelo to mona ngo te ba omoni ba ba biloba lo bana eza ba basi oyo ba perdre espoir na poto kala me pa suki ayoka kombo ya Manix ayoka moninge faire ayo Manix Chibuki ayebela nze momo elengi ozo comprendre mais ça que mutu lokola Manix en soi ndenge ozo mone boy akoma mbala ya Grace Mbisi ya nzoto ya botao Manix pe akoza alem super lekan zela Grace Mbisi te Loriti Misamu za mwana ya Musai na Nzambe Karine Mokonza mwana Musai parce que na lobelaka ba vagabond te na lobelaka bana bana vagabond na vagabond batu le mutu lokwa site ya kapasha za vagabond parce que Mbisi ayiba biloko na magasa za muyibi munene ne mwana Manuela Kitoko muyibi voilà. Bonjour, bonsoir, Nabandeko tout bozolanda biso à travers le monde. Bonjour Nababone Nyon, surtout il y a Vision Plus Télévision. Merci beaucoup na attention Nabino Ndenge. Bozo continuer kolanda chaîne Nabino Vision Plus Télévision et bon continuer toujours ko s'abonner, bon continuer toujours ko aimer ba vidéo et na pesi mbote na moto ya Yambo kolo chaîne oyo Mabela Dinganga mwasi ya mwindu sans microbe. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci beaucoup na Bashik Mampuya. Merci beaucoup na Charma Loutadila na sima caméra. Merci beaucoup na équipe Mobimba ya Vision Plus Télévision na moni Trésor Walukonka na Pesio Bambote Belé notre coordonnateur malgré ACD Sika et pas Jerry Cometox. Merci beaucoup na Exaucé Movoudi. Merci beaucoup na Isaac. Merci beaucoup na César, merci beaucoup na bino nyoso bulingaka chaîne na bino Vision Plus Télévision. Et lelo Jerry Cometox na yé toujours quand on est la rabino musala toujours quand on est la rabino ba actualité les deux ali na compte ya politique les deux ali na compte ya nenge to sala kaka ba question réponse les l'autre moni libala ya mwana ya ser na biso Marie Misamu personnam Rita Misamu oyo libala na yebanda ki lokolo baje bato ebele bolobe balobelaki par rapport ya fiançailles na ye na Manix Chibuki lelo et c'est rêve oyo il y a moi signor surtout à Revaka azala moi si ya libala comme madame lelo Rita Misamu a commis madame alors moi banungu nungu bimaki ebele Manix Chibuki abala bibala bala mais lelo a honoré Rita Misamu mais dès le côté to moni ndeko na biso Grace Mbisi a telemi pona kolobaki ba botolier mobali na ye ba baby si fiançailles na ye to moni lisusu kuna Manuela Kitoko oya sepe na libala ngote to yebite internet oyo eza problème nini bazalaka na problème na Rita Misamu to bazalaka na problème na Marie Misamu oyo akufa atika biso yango pona kolobela ngo tozo sala analyse to condamnation to yambeli bino elombe cc Clarisse Plasma to zongisi lisusu poto solola na yena makambo ezoloba mapona Rita Misamu yi azoloba nini Charma Loutadila soki tozana munoko moko na pesa déjà invité nanga bonjour Clarisse Plasma bonjour Jerry Cometox bonjour Bella Dinganga la jolie dame bonjour la jolie dame place aux Ali bonjour na babonné na biso tout il y a Vision Plus Télévision bonjour na bazozo bonjour na tout o balinga biso
oyo balinga biso pete to pesi mino bonjour Jerry Competox ba question za yo ba réponse za yanga toza ensemble ekoinda voilà tozolo bela lelo actualité ya ndeko na biso mwana ya ser na biso akufatika biso rythme Misamu oyo désormais abali et mobali oyo déjà na ebandele bimisaki mwa makelele mobali oyo balobaki ke abala kabibala bala mwasi muso abimaki aza congolaise te mais lelo rythme Misamu mwana ya Marie Misamu abali d'abord impression ezana nini par rapport à makambo eloba maka liboso impression nanga ezali kaka ke balobaka on ne juge pas la personne de loin. Peu ceux qui montent à ça là qui faute mbala liboso et ngol ba te que vina mo me komi kaka na faute te. Manik si vous qui ceux qui a divorcé qui monto so communiquer ezo simba te bo bala na moi si omonique ezo simba te bakabona kaka po monto so po oyake na kimia pe oyake na kimia. Ceux qui a moniqué lokola lelo a moniqué non a officialisé vraiment relation na ngai na rythme Misamu parce que Marie Misamu azalaki musala nzambe azali koyembela nzambe soki nzambe asepeli afuta ye parce que azaka moi le seul moi na moko o Marie Misamu abota ina mukili ezaka rythme Misamu donc nzambe atalaki peut-être na musalo mama na salaki akoki kokende teke akende ba cohabitation légale to akende mobali mobatia ezemi abota tout ça non parce que maman na ya abota ki na kati ya mariage parce que maman nazalaki mariée légalement na papa na ye ozomona Jerry Competox yango moni nzambe atali habite mwana onenga za boye ifo nazwa grâce na ngana kitsaliko na yango moni abali mobali o bato bande contexte na ye ba contexte ki makasi vraiment mais totali pena oui papa ya hérite ça compter mbongo ya libala ba couverture maputa tous les deux familles que ce soit famille ya papa to ya maman bango so basala ki vraiment satisfait muto ça qui o esengela ki azwa na ndenge ya degré parental na ye na kati na mwana wana donc o elobama na moni ki ezaki pour rien pour Manix akena rititi na liboso ya l'état soki lelo Manix ya koluka sala riti aventure l'état za wana pona ko soit tous les deux parties ko yeba ko yoka oyo donc aza mwasi na ye balabala te aza femme na ye légitime donc maloba ya bato ezaki na ngotina moko to balino na masolo ya kala bato musupe babeta balbaka soi-disant rite azana zemi yango basali loko wana mais lelo c'est comme si to zela pe zemi yango ti lelo to mona yango te ba omoni bato baloba biloba na eza ba basi oyo ba perdre espoir na poto ba femme seule avec beaucoup de wifi moi si mo boye abengana mubali azui asombi ndako na mutoki na ye aboti si na bana la bengani si asali ke mundela bengana mubali wana na ndako abenga na ye atikala so mbongo bana azo profiter na ndaku wana ozomona bango nde babimisaka babuzo na munoko na bango mais ba vie na bango moso bito tala ngo penda boy ba sape ba santu teke Manix naza musumuki auto so ki asali e prédote pour ça ki na zebi parce que zemi yango depuis asala ki prédote wana ti lelo so ekobota mais ça boti parce que ina nese koki ba ju penda terre ko préparer mariage moko yebana monike bilobe na bango sana tina moko te eza tina moko te parce que ezaki ya solo ke oui rythme Misamu ezaki na zemi mais si abotaki poko bota star ebunga na te po mona pas star mona star aza star en plus yemo pas star po asana pe ba musique na ye asana ba page na ye asana chaîne YouTube na ye to ngoto yeba po aza star asana batu pe oyo asana bon ba voisine na Londres ko to ngoto comprendre maman que rythme Misamu azana zemi ebata marate vina biso ba star ezaka exposé donc bilobe na bango ezaki pamba rythme azana zemi te rythme akobota nde sikoyo akobota ben mwana sikoyo ya mwasi akopesa Marie Misamu kombo po rythme ndenga za wana bana nyonso Marie Misamu ngaka boto abotaki bango te donc rythme ndem to abota donc akoso ba jumeau akoso ba jumelle akoso ba triplé ba quadruplé donc grâce wana erokita likolo ya rythme Misamu donc azaki na zemité to moni mbali ne a honorer. Voilà, merci beaucoup azaki na zemité Manik Chibuki a honoré rythme Misamu. J'espère que vous comprendre en Clarisse Plasma et le rongana yambeli osiko awa izali comment na grâce mbizi o lelo roza la mama ya rythme Misamu tala makamba komo loba ki rythme Misamu a bebiseli fiançailles na ye Manik Chibuki azaki mobile na ye comment na mari nani grâce mbizi azolo baba kamwana yo sa analyse ni Jerry Competox nga loba ngo grâce mbizi azana tokoto mieux vaut maniquer que grâce mbizi oui mieux vaut manique des jeunes que grâce mbizi pour réflexion à manique des jeunes au bango ba traiter à tokoto na reçoit grâce na reçoit nga nani manique des jeunes obi poani pour grâce mbizi aza lokwa objet nga aza lokola te mais za objet moko boye aza mutu te
mutu déjà ke ko somba nanu mai ya mobali mo boye nkoni to yebite soka za ganayen to za nani pona ko ko za résultat mwana lokola bébé bonobo ye bandanga na ye ba e copain kutu confirmer azane tata ndenge Karine ezala mo ba copain na ye boye pe komi ke ba boyenda ba atika la za nete bosko fiancé démon lokola Grâce Mbizi diabulu lokola ye pétasse lokola ye ndumba lokola ye mutu salité lokola Grâce Mbizi akokoma na fiancé ndeni abi azaki fiancé na ye rythme sama baby seli fiancé na ye pour ton information azo luka base au moins depuis mami abenga ye en plein direct akiebisa ye ekitisa ye po Karine azala bongo Karine so atie yo mutumba la moko moni likolo ngusu nie mais ngolongusu yemta benga ningo zolo basoki soit disant likolo abenga kasi te omoni ko benga mobe akoka pe olobeloko te yo olanda eloko wana olanda direct wana akoka olobeloko moko te pona peut-être amsa cheki batete mais nako benga ye na kolobela ye mais benga bayoka mungongo ya mami de la Chine autorité morale leader na bango tout abenga boye akoka olobeloko te ozomona ne ba Grâce Mbizi na basali voilà ba après baza après prendre mo na balikolo ngusu bango tu bande moko ye ne ngasa mo copain ça na été bongo fiancé comme ndeli jamais kutu Manix atika la même pas ce que ayoka kombo ya Manix ayoka ngoninge faire ayo Manix chibuki ayembela nze momo ya elengi ozo comprendre mais ça te que mutu lokola Manix en soi ndenge ozo mone boy akoma mbala Grâce Mbizi ya nzoto ya botao Manix pe akoza lem super les quand c'est la Grâce Mbizi te ate Jerry Kobetox nga pena wana j'ai même ma tête à couper Victoria tika la pena Féline de mer mais jamais Manix azala makangu ya Grâce Mbizi non plus attendre ndoto atika la osala fiancé n'était pas Grâce Mbizi tia kokufa alors tika zo mubala obala était comme madame poni ko tiela muninga point na vie bon moni rythme ça maza madame yango moninga madame na ningi na ça que Jerry Kobetox faut na intervenir po mikolo zongeli alliance madame zongeli te na sala déjà mikolo zongeli alliance obwaka ki alliance jamais na bwaka alliance oyo esala nga pasi na musapi on buka na bomwana oyebi donc esala nga pasi na ye munene mingi eswa nga na liboko donc moyena la lango ezati donc moyena za lango ton ebele na munini ezati donc na ozela papa mokonzi azwaki déjà ba nini ba mesure tanga oya na décembre awa oya na alliance mususu to kenango papa Henri oza parrain na biso za nga ba parrain na ba couple pastoral donc apamboli on après na zonki na musapi pona kolongola oyo ezoswanga na liboko donc rythme sanga aza madame Clarisse Place maza madame yango mona zo intervenir pona madame pour solo ya madame na beta masolo ya madame skoyo et sorte moko boye mon pono lokola Grâce Mbizi oze loko moko te liboma mo boye biki ba traitake liboma ba traitake liboma yo bima soit disant na mutu moko boye mutu wana pe ayoka Karine Mokonzi habite petit na raison de nini faut dans le cas na gare centrale faut donc ça no émission Karine Muta boya atindela ye ba Yudas lokwa ba lekechu atindi bango te mbonge ça na vie émission bona ba Yudas lokwa ba nani ba nani garçon apede nani lekechu ba Yudas sumigo to biso tanga suba ko to ba Yudas abimana ye mutu anga lela Karine fo Karine abinga na wanga na kate soto bimaki na ye non lobaka sai mubali nanga non ndima na boya te ozomona mais ya traita mobali comme ça na lingaka Karine Mokonzi te po Karine abimana mobali nanga mobali moko bazaki makangu na yo asilisi kosala ki makangu tamsu ya 2 jours ya 48 heures ayoka sango ya Karine Mokonzi leader mokonzi na bango tout tanga yeki na bite nga fona kuta na mwana wana lumière rythme Mokonzi oyi komone mususu rythme Mokonzi nani rythme Mokonzi Karine Mokonzi comment on est abattu mais ça rythme Mokonzi oye baté mais Karine na mwana musai na nzambe de même na rythme de moi na ba makambo bana basali na nzambe maman Charlotte aza maman Déborah femme combattante na CFMC Marie Misamu azalaki chantre chrétienne azali ko banga nzambe akoli na kati église na bonzambe donc rythme Misamu aza mwana ya musai na nzambe Karine Mokonzi mwana musai parce que nga na lobelaka ba vagabond te na lobelaka bana ba vagabond nani vagabond ba tout le monde le roi Cynthia Kapacha za vagabond mutu lokola likolo nguzu aza vagabond mutu batu lokola bazozonio sola ba Joyce Malika ba Carmel Odia moi sa ganga lunge mutu azaka na baner na bomwana na ko ya malade ndeke na bomwana do bango tu wana
Mupanzi wana. Bata maboma, bata bazanga ba femme censée. Bazanga tina. Ma mibala la poto batika basi na bango na poto pour la Hollande ba biloko lokola bango oh ba se faire baiser na n'importe qui. Bon parce que ma femme ba n'importe qui. Ba biloko moko ba te que moi si mutoko sur la crédibilité non. Donc alors grâce Misia lobili kamwana zaka lobine pour na base to lobine ka pour na mutema mabe to pour na ni. Vous qui voulez passer un séjour agréable en toute quiétude à Kinshasa, voici les cadres idéaux qui vous convient pour vos séjours de vacances et affaires. Le flat B16 chez Benoît Moujanaï est situé dans un quartier calme et résidentiel avec des appartements standards et de haute gamme avec des services en appui 24 heures sur 24. Faire de votre séjour à Kinshasa des moments inoubliables ne plus un rêve mais une réalité. Et pour vos déplacements, pas d'inquiétude. Notre parking vous offre une gamme variée de véhicules sur mesure selon votre goût. Nous sommes situés sur l'avenue Trèfle numéro 13B, quartier Ma Campagne, à 1 minute de la place commerciale. Veuillez contacter les flats B16 chez Benoît Moujanaï au plus 243 90 64 69 163 0033 68 41 61 967 0033 64 110 79 45. Venez, nous attendons à bras ouverts pour rendre votre séjour à Kinshasa inoubliable. B16 Yangolo. Na succès depuis Karine Mokonza comme poto succès à grâce Mbise Kita. Assis là pe ba succès na yemo ba salité na ndenge ko kosela ba père Hervé Makambu ya ko kosela ba musicien congolais Makambu ko finga bango parce que ya za congolaise ti. Aza congolaise brazzavilloise, aza quinoise te non plus. Hein? Donc ye vi na ye sur adiembeli ba congolaise te to benga ba zaïroise na ndenge poto. Na ba zaïrois a te kamate. Depuis Karine Mokonza comme na poto grâce Mbisi Moza na succès exacté. Ya on moniteur ngomoni libala ya rythme sam. Tika na diembela Avec Manix a porté plainte. Po yebi abimana yete yebi yete. Ayo aiga na kombo ke makaku momo bazanga na France kuna ataka trouble comme na ye grâce Mbisi na linga kuto succès na sexy wana te. Na linga ko succès na sexy. Grâce Mbisi la sexy. C'est comme on est la sexy. Ye sexy te pardon. Nke la modèle wana. Grâce Mbisi ya liboso porter plainte na muto à sala au chirurgien Mbembo. Oui que c'est une erreur. Erreur mot très remarquable. Oh, oui mon ami n'aurait ça là. Ne chak. Mbembo timba errata. Oh bandi ko porter muto a tchoba silicone na mabele. Errata. Mabele qui titi na genou wala route no boti bonoboti. Bono papa mena mabele te. Pour y avoir mes amours ma belle était pour ma poison ma silicone dans sa ma belle mais moi libéré tala moi ça bon on ta ba ebiete dédé azwa zemine muto 65 ba sanksi bolingo la bon ba sala mou ba zui ba tie moi sinese mité ye bongo te akenda ko so mama ya imombo ya mutu mombo to yebite so za écolonie moi na papa te après eleki mikolo ayo na za matanga papa ya Rachel akufi tala niveau kindoki mutu abongo sikoyo oya ko vanda po sa réputation ya rythme sam yo za démon Natio na mulonga ba demo loka ba Olga Kabelo mama Anna o azaka na Londres azaki otona bengi mama Anna Mukonzi niveau ba Judas ya mutu ayena Kinshasa sombi mbasu na PC po memela Karine na poto na ndako ayoka na ba makolongusu amemela mutu na poto akene obebise nzoto tala niveau ya jalousie do ba grâce Mbisi baza bango no subaka ba saki moko donc grâce Mbisi Judas Epave Mukomboso
tant na bi mukombo so comprendre Félix Tigre so na bi Judas et pas Myriam Wete so na bi Judas Olga Kabelo moi ça jalousie moi ça quieto donc tu vois tika vie ya mwana na mwana mukie bino bosama mama mibimba bosibo sani masumu ebele grâce mbizo sala la kopa okata batu mitu na poto bon nini asala la kopa okata batu mitu na poto yene nga zabonga tamona batonga poaso so muzayo kana mutu na te atindi azo futi mbongo mabomela nga mutu na Orlando ti butu bomena ba parking a poto ndezala abomba mina sa tango yo kitana mutu kana msuna opesi mukongo ye tonga poaso point so mutu na confirmer ko kufi asu 50 000 est-ce que vous avez preuve makambo olobana pour makambo emema batu na ba parquet yango yo grâce mbiza na parquet moko mema ngai te banda lelo ti lobby asala kopa mabe atekaka drogue asala kopa boma batu na poto pona salité nde na mona ke bongo azana kayu moko te abetaka so ba vantako ya kasala to biloko na zo ngo wapi apis grâce mbiza yiba biloko na magasin aza muyibi munene ne mona Manuela Kitoko muyibi voilà tango tangi Manuela Kitoko grâce mbiza zaka ye moko te Manuela Kitoko pa bia sepelite na libala ya rythme samu ye sepelisi yeke Jean Robert nzaku ponda masoko elemba loka fwa pete Manuela Kitoko liboma mwana mwasi abotana tata na ye yo mama na luka yesala mama na yo alukelo tata no biologique ndenga naza mwana mbaye Oscar bo mama na yo alukelo papa na yo biologique po mama na zo akangisa ba tata wana tata na habite loko azo kangisa ngai pe mwana loko aza mwana ndeti mwa jar na komisie mominanga anima penetra papa na mema Manuela na poto po komisie momina ye mbongo na ya biya memela na poto ngo abote mwana ne mwasi wana na fo papa kieba leke papa pa ko récupérer mwana wana po yos botama oza mwana mo ya sieste donc na kanda Manuela Kitoko makasi Manuela bongisa na maquillage no ero mwasi a poto make-up ezate ok l'autre la bilamba mo ya ba solde to boy te ba so ba na poto ba so ma pe biloko na ba solde et l'homme subi ba tsaka ngo cher e ba tsona solde de sombi mais niveau sombalanga oyo lataka le ba jori comme tox niveau bilamba sombalanga oyo lataka ta la rando ya pema rando ya pema na ebiso Manuela Kitoko keba na rythme sa mo ebiso keba mwana naza mwana mukesa bébé donc asa fraîche liboso na nkolo azomone angelou tandis que yo Jean Robert Manuela Kitoko yo na ndenge za bongo luka na nzamba délivrer na molimo John Sambi ne mobali ne botaou o bavanda nenda ko moko azwa mbongo leta futaka bana social afuta bana po bana basoma bilamba basoma biloko ya classe bana baliaka bien yake no yibela bana biloko na magasin akeno yibela bana bilamba na magasin pona kozwa mbongo ya bana apesaka John Sambi po kosomba bilamba tala mwaso azoboko na mobali po mbala kimete yo Manuela Kitoko yo ndenge babali rythme samu yoro so mbali nini obalo John arobalo mukoni fiança yo moko misombe la robe o misombe li bag o miluele chambre hotel po chambre no ndenge za la kutu ni mateke za na poto wana paka jumanda kuno wana na mekuta bongisi mwanda ko bien likola ko fingo mingeleki o bongisi ndako Manuela Kitoko keba na mwana mari misama muninga na oteki ndoki na osa na ndo botana tata na yo Luka délivrance pa pasteur anguya bana fronda bana Hollande Luka bango moni yo yeba yo na Rotterdam nga na Amsterdam yeba ke bitumba nga no ezala ka boye to baluka nana déjà ozo kane déjà po yo bientôt ozo tika biso ozo kene mikili yango madame makasi mobali nga za Hollandais passeport rouge blague ikututi blague te ponga na kene poto moto na kosela o Félix nga bo biso kuna yango to kimi bo nga na kosela mboka makambuti na bala Hollandais yango na kozala hollandaise blague ikututi donc Manuela Kitoko yo fo zela nga yo na Rotterdam nga na Amsterdam do to baluka no ka bo na kata bash ka bo na avantage ya kolia biloko mindele ndelo binini oh Manuela avantage à mafuta mindele avantage ko yo kana désavantage pour comprendre Manuela uta na matete na sekuna na matete ko ta se ya mai ko wala uta matete to bwaka de ngunda na matete azamwana ki se ba bwaka azamwana matete bwaka ngunda na matete azamwana ya kiseso bwaka ngunda na matete boki kiseso ba kisensu o bangu babenga o Kimbaville babongisa ba ko so Kimbaville ko komi na poto yo kana mwana mwasa ovanda na poto niveau ya prononciation na yo et là ça peut niveau ya intelligence donc conscient intellectuel nous appelle 25 moyenne à 25%. Donc yo peut nous appelle illettré de naissance donc ça papa na yo na français maramne sur le bezala ka bien te donc ça na mona ken pene ba voyage donc prononciation mo boulot attends ba bi néerlandais donc ko to na munoko ya
te dode mavumisa to solo ane na yoka pena employeur ba mon français bien aza mutu moi nde tozabwe mutu pe akomona libala mutu bo asepeli nango te ye pa sepeli na libala mona Marie Misamu te yango amemi ngam asepeli nango te pona ni po yende tire nenga kokuta ayeba la tie voile na cercueil parce que rythme Misamu mona Marie Misamu la tie ngona moto bo asepeli nango yemo pena ke na maison abeti pena en ligne ke robe bo na sepeli nango papa alekisi carte ne chou apesi numéro à carte ale ba commander robe ye donc na posa na yesko Manuela ki to na za bon mobala zati donc Manuela ko lata voile ne na cercueil donc moi est-ce que Manuela téléphone muninga pena na tie yango po mwana bota na tata na ye na ngo obala ye mutu nyoso ebi ka bota na tata na ye soki te masa sa mwana na ADN asala mwana de internet bino ba makambo donc osala makambo makasi to sa makasi nga mwana nga batia na internet nga na kolimbisa Manuela poani non limbisa te makuanza makaku ya Canada mama nazovana na bibwa tano niveau ndako ya bibwa même mutu 3 mois impayé ya ndako ba futite courant ba futite mukolo noko ya mukolo ndako na mwana moso na benga chez mama abenga pa ya Niki la mère des garçons en direct na direct abengi boyebisa makwakala noko yebisa lobi abibisa mama ni ndako la bango donc te ba roya na jipa ba soda ba boaka avec des mado libanda. Maman n'a avec des ndaku na niveau bibo ko futele te mais on va na TV pour finir en place na roti kabinote bino eza yo Manuela Kitoko mama Kongo longe kemba lokwa karapasa ngando yo nani osuso basuna ese de pana malibu munene ni mama sa munna na libu munene libu mwezipa mutakala mobali no va mona mutakala na mbetu fazwa cric do bata bongo pe ba fa na TV pour finir en place na pese no bino oyi makambo sala ko na bag alliance obala et puis mobala poto kasi te yeye sala ka bongo ye mobala ngo kutanga wa papu tukutana neka na nzela makambo eti a comprendre ngo pona ndaku nanga na moi je m'en fous de ces mecs oh ces mecs nanga Anita Ndoma l'impératrice Anita Ndoma l'impératrice madame boté ma fils Kandolo madame alinganga ka bobi plasma nini mikolo sa émission rando bongo yaya ta niveau rando ce que tu rando échanger moi phase quoi rando suis elengi parce que madame Manuela Kitoko mutalo bano eza madame moi sur batangela mbongo ba mettre na l'état mo bala porte pas même moi si na commune faut zala moi si ba basuka ka asailenga ba dota kinga ba predota kinga me dode ma vumisa ngai sembe malembe internet za bitumba ezaka pema donc ngana yo tili boso ya longange na commune ya Bandali pa mokolo to nena vanda na kisasa Olanda ebike moi mosi mozana kisasa kuna il faut rejoindre Mumbai na do azana devoir mbonga mwana nga de yebima ka to liaka ngo to ka kuna kisasa ta niveau mais yo balobi mobala sundoli yo to beta peli solo na salon songi babia sundoli au départ kenda Hollande il paraît-il fallait kende bandaka lo kenda raté ye mutalobi eloko wana nano aza na sitoche ngane to niveau moto so ba ndetsa na niveau étude monika ba internet oyo ezaka ba lycée bosanga nikosanga na ponda madesu bazui mafuta batie bazui matungulu batie bazui mwa kibi simple ba bagisi pepe sa goût yango moni ndeti mwana mwaso na bolole tellement ye moko aza mabele minene maza soutien au kangela mabele ti ero mwana mwasi ya munene ndengwana zo bima bakota kinga sani kuna ngana to na niveau atene na expliquer milia bimela masina mapela kota ya rai na sekuna oza so rai train so le ka kangize te po très bendote ngane vi moroti so na ndotanga ba commune nga na koleli na botami na lemba na yokola na bandali ya te makile te bandali tango zo ka bandali mwana bandali plein ya dega ya tembe ngane to ande moroti mobali nanga ko sundola ngati bandali yo ti lobe sundola ngate bon mobali ya memi mwasi na commune asa ne mare civil a sundola ngandeni so sundoli nga ya biso internet nyonso ba elaksama na TV donc ce que zai ke sundoli nga se to kabwani se ke to kende ko divorcer divorce na mso meningo sa na tribunal donc nga ba mona pena ke video yango na tribunal Clarisse Plasma ba divorcer na mobali ne de mafumisa o mani dode asa pion adam jamais neza bonga fana na poto kuna chef na stop a pion adam Plasma moi ce que c'est que to lo banini ça dépend nga yo moni le ko loba nga pe mbala nga na chef stop basi nyonso na poto kuna yango aussi nga mobali nga na chef ba bi basi internet bokanga mibala poto stop yanga pende na kanga stop makasi ndaza bo basi nyonso baka na Amsterdam attaque Belgique amona bango banzete amona bango baningane mibali do ngaka ande momi ngaka ande chéri. Voilà, merci beaucoup. Voilà tozaki bongo na analyse ya affaire mariage ya mwana na ya ndeko na biso Marie Misamu Rit Misamu abali mais ba
tata mwasi na nebite na benga ba tata mwasi to ba mama leki ba komi ko bima o abotoli bango mobali ba mami kolo bosokola ma ya moto na poto mais mwana na ombia na mwana muke batu ya ser na biso Marie Misamu bokomi ko bundisa mariage na ye alors soki Marie Misamu akoyoka yo okosenga yeni nga vraiment soki bawei bayokaka ya Marie na ebi na inane na o vraiment nazala na simbi tablette na o filmer nde ba poser Pierre Tombal no maya misonga na bimise tanga na tombo na yo en tout cas so bawei balamuka ya grâce mbisi à sentir que ozali en tout cas soki bawei ba ninga na place bazali na o ningisa yo hein Manuela kitoko Jean Robert mwana libabe mwana insieste à sentir pendant que yo ozali donc batu ba mama mikolo mabele c'est comme mopio mabele koma bango pio do ba yoko telemela mwana mukelo ko la rythme Misamu donc en tout cas maman soki pendo kuba wei bazongaka zongela bango mibale po balekisi babande ko depuis année passée ti lelo boyo ko bala na mbalo abali officieusement ba continuer tellement que ba continuer na buzoba ba sentir que ba wei bakenda bazongaka donc Marie Misamu bimela bango na bengeli bango molima Marie Misamu na koti son na ndako ya grâce mbisi na poto na bengi molimo ya Marie Misamu na koti son na ndako ya Manuela kitoko na poto soki bomata mwana Manuela liboso boma ye po riti pas mwana liboso po buzobe leki mingi na makambo o etali yote yonkutu bakotika ata ko baloti ndoza na takutu mutaya ko tuno ke mama e omoni na sepe no ba sepela na hote yo linga mibali yo moko Manuela yo moko to linga John ti lelo ofutaka John mbongo bafuta ko ya bana o ko sombe bana bile mama longa te po obonde la John bosa na eka po rando o ba mama esoto ka bona John shimena ko finganga ya maminge na ko finganga do ozo banga na ninga mketo zo lengela mubali donc po mubali akima otetala niveau mwasi héros na 21e siècle mubali des fois lenga ngana na Kinshasa na pesa alwa na 8 na 8000 km salaire pena na ebike selaka autant na yebise que papa omoni boy chango na mpanzi na caisse omoni boy soka bola boy sala boy oyo ke ne pa bino oyo ke pa ma bino oyo tindelanga oyo tindela makapi amérange donc siko yo oya ko vanda mwasi mobe na vie na atana ndoto ko lota ka teke babalinga voilà pas dormir dans la chambre voilà merci beaucoup to komi na suka ya analyse na biso to condamnation na biso affaire Rite Misamu mwana Marie Misamu oya bali lelo ba honorer quand même bozo tenir rigueur na mobali o abali Manik Chibuki ko ce qui fait ayembi mutu azadi ya buluté ouais ranson avant na mampata je ne pense pas que Drago bimena mampata fali pour pas nana ketchup jamais Drago bimena nana ketchup alors moi na Marie Misamu abali mutu oyo lelo ako changer pe bambote na banani ouais bambote na ngai na à mon chéri mon époux les papas de mes enfants hein de ma vumi sa Jean Pedro moto na nzambe na kati Amsterdam moto makasi vraiment bambote na ngai na vie na Michel Diasonama et si eko mama toujours na Amsterdam moto na ngai na Sefa Mokondi les grands boulunguères hein mon vieux bambote le belle place aux Ali Adrien Bakou félicitations désormais madame Stéphanie Mboliko Bakou donc confirmation na ndenga mukete donc ba tangi mbongo madame ta niveau ta batunga sala ba connaissance ya mamingeni amboto le belé na papa modé ba tout bolinganga tout ba abonné ya chaîne oyo ya Congo Vision Plus ya Vision Plus télévision ya mama bela dinganga mwasi ya mwindu ya taille bambote na bino belé bo continuer ko s'abonner massivement toza toujours awa so ba kosani to wana ba to bamba na bash. Voilà, tokomi na suka ya émission na biso ya lelo, émission loba vérité, allez-y comprendre que toluka to loba vérité. Ngai po na ngana opesa conseil na Grace Mbizi, Manuela kitoko botika Rite Misamu mwana bato ya Marie Misamu aza mwana muke botika ye abali aizala abali diabulu ezala abali zombie botika ye ba évoluer na libala bango. Merci beaucoup na Charmal Utadila na sima caméra. Merci beaucoup na Mabela Dinganga mwasi ya mwindu ya Ngolo. Merci beaucoup na Mama Pasteur Titi la Source. Merci beaucoup na Daninzila na Dublin. Merci beaucoup na Nisha mwana mukongo ya Mbinga pe ya taille de prix France. Merci beaucoup na Adrice Chamontomètre Beba Zibeba Likofi nanga na bomba na mukongo mwana Londres na ebi koza na Londres. Merci beaucoup na bino tout bolinga chéri Kobetox émission loba vérité sili Esther Azmak madame Likita donc wana petite sœur nanga depuis Montréal na Canada Esther Azmak madame Likita talaka beau-frère vraiment to pese bambote belé. Quant à moi na koyisa bino botika la toujours branché scotché na chaîne Oyo Vision Plus télévision
Trésor Walukonk, merci beaucoup pour l'opportunité. Merci beaucoup na Charmant Loutadila. Merci na bino nyon surtout. Émission Loba Vérité Sili. Bokanga ba télévision, bokanga ba laptop, bokanga ba téléphone. Makamutolobi o est-ce que to kosi bati Karim rythme samu. Kimia to bati ka kimia te. Grâce mbizi est-ce que makamazolo ba eza malamu to eza mabe. Bosa da sko moi discussion moko wana to échange ba idée wana place bozali na caillou na bureau partout est-ce que bozali na émission la bino Loba Vérité. Tokutana la prochaine occasion. Bye.